J'ai dit de suer pour moi mes chaussures. Ça n'a rien foutu. Vous vendez de la note téléphone. Arrière de moi, Satan. Bon. Ce qui évêque de même qui m'a la caisse service à des bourses. Non, d'université. Denis Grâce. Bon, si il vient ici. Quand il est là, je suis pour le juger là-bas. La juge est habillée, mon gars, il est marié à ministère à côté. Ok. Ok. À qui prière? Elle m'a donné prière devant ma famille ou ça qui est ma carte. Je reste à faire tout, tu oublies facilement comme ça. On peut délivrer famille. Zéla, non, s'il te plaît. Attends, je comprends. Zéla. Il faut que nous délivrions Fiwana. Ok. Ok. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais ici? Bible est en haut de l'objet. Bon, ça n'a pas de salon. Ok, nous sommes là. Ce qu'on a dit, Nanda, on a comme ça, on a de comme Nanda. On a ça. Moi si na lobi ke okokende te pona lingi na ngai te molimo na ngai na fi wana ezobeta te na za na posa ozala parmi bato bako délivrer te ba pasteur na Kinshasa etikali kayo soki molimo ngo ayeza esolo aluka ba pasteur mususu okete. Chérie, dis-moi que tu blagues. Je blague pas. Donne-moi la Bible s'il te plaît. Tu parles pas. Donne-moi la Bible, je parle pas. Ils sont en gêne, ils sont en gêne, bébé. Baza na gêne, bazo zelanga to sambe là, mon cœur. Ok, non, tous on y Est-ce que tu comprends ce que tu fais? Chérie, tu parles pas. Maintenant, je ne parle pas qu'est-ce que je fais ici. Non. Il y a des choses qu'il faut comprendre sans qu'il ait expliqué. Ok, t'es papa. Presque, mais Seigneur Jésus, ça c'est quel esprit? Maintenant tu m'enlèves ça, est-ce que tu comprends ce que tu fais? Esprit de protection maritale. Non, ça tu ne me protèges pas. Tu deviens un danger maintenant. Yoka. Soit, non, je te propose une chose, ok? Je te propose une chose. En attendant, non, attends, non. Ça... Chérie, sois tendre. Est-ce que tu peux m'écouter? Donc tu cherches à prendre soin les jours où j'ai la délivrance là-bas. Tu n'iras pas. Mais je rêve. Toi qui m'encourageais de faire ce travail aujourd'hui, tu deviens obstacle. Chérie, la bouille n'est pas fiwana. Bon, non, ok, Kounate. Tu m'as délivré. Bon, elle a oula la cassiboïde. Elle a délivré. Ça va essayer une fois là. Yoka, moi je te propose une chose. Écoute, bébé. Yoka nano. Moi, je suis là, ceux qui délivrance d'ailleurs, là, libo et casse. L'inasima kuna sikoyo et mati sikoyo bo yo kuna ozaka na boy. Oui, allô? Oui, je suis déjà en route. J'arrive déjà. Comment sikoyo PV sikoyo et du mutwali. Yefa balukaka sikoyo. Yesko fa baluka. Ale yo landa ka ineti loboko keno aussi. Je te comprends. Non. On fait ceci. Fouiller l'impudicité. Tu entres seulement. La Bible dit fouiller l'impudicité. Tu sais, une chose qui n'était pas là, c'est il y a une main. Fouiller l'impudicité. Bible dit moutala mousala nzambe bebisi soko monya l'impudicité pakata. Mais diable résiste. Pour diable au nom de Jésus. Maintenant tu penses que devant moi na wana maman na bangwaza wana bande kone bazana moi je viens maintenant m'aventurer ou bien m'embrasser avec ba pasteur au moment molimo mo côté lio au comme nous on a besoin pour un moment d'intimité bisi ba papa bobima je vais rester avec elle seule allez botika lio kota la ta bazena yo wana
tu viens, on parle. Soit appelle Evelyne, on parle avec elle. Je peux pas, tu pars pas. Mais je suis obligé de partir. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? Est-ce que ça aussi c'est difficile à comprendre? Trop gentil. Si on a le so ko forcer nga, ndo yeba sikoyo. Po ba veste ko katana ba montre ane ko beba sikoyo loko lingi to ko makuna te gentiment avec beaucoup d'affection mon amour, tu pars pas. Na lobby Cardozo. Love. Biso mi start nenga sal to vanda na sala biso. Papa, papa mutasala bino. Hein? Papa mutabota ngai abota na love. Oya sala papa na ngai na bino. Mokeli, Nzambe. Nzambe. Bo oya zoya wazana nani? Pasteur zoya zana na zamu sala. Azamutu. Te azamu sala na Nzambe. Mais mutu. Mutu kati na Nzambe. Biso to abatu kati na Nzambe. Oui, mais otato la kadilo banza. Mama chite na chite pe ngolo bani chite. Elo kena lo bayango bana na ngai bodimbisa ngai. Love, Cardozo. Naza mama ona melisi bino. Yo mela deza, ya bela deza. O mata kaka yo mo bogela mela ina ne 6 mois. So o bati 6 mois muzo pesa 2 ans pour ani. Ah, lo babo bodimbisa. Ndenge pasteur azoyawa bobenga na kayete botika esa la prière tokende nekti na suka pardon bana na raboti ya kimia so boso benga na pasteur azoya pa sunga ya na bino so sala nga pasi na motema ga mama asunga na sens ni na lo sambo na mwasi na mobali te bolongola ide wana bozana ngona mituna bino susi na nini to sa nini susi na ngai ezali so pasteur ye botika sisa ba prière na ete okende na kimia so violer mwana a violer yete violer ndenge mama Cardozo, au moins nous avons aussi qui toko, faut monter maintenant pesa la kitoko. Peto, on a até. Mobile, mouillé aux amours na mobile, moi na mobile. Papa za mobile kitoko, monter maintenant pesa la peto. Na ko pas de souci non maman. Souci na ngai ezali. Quoi quoi? Nazana besoin ko. Non, on m'a remplacé à na koko. L'uma vérité que on va pas bosser na koko. Ine kena. Solo na ngai na likambo na ngai ezali ke botika pasteur ya koteya na ye na kimia. Si bangu na ko yebiso ete poni. Ekoya. Akati biso. Do makambo na zongo. Bi opesa message na sa yoki de ki botika pasteur. Oya posa pasteur ya awati. Alors ça atire c'est 2 jours après hier ce jour moi c'est 2 jours. Donc tu gars. Mais nga bibo na tike semaine prochaine so il pourrait continuer na bengani. Ceux qui a commencé. Ozwali ba kutena le somo te pona. Ah zo semika. Oboni zeme zo cha ide zeme pona ni. Azo khasise. Parce que pasteur wana alobi moi sina aza ba traîner na mado. Ah peuple alobi moi sina za la evunda le roi mado. Et puis mado est-ce que yo mettre la mali solo te que mado ke na pour moi ça pasteur atika mbal ne. Yandi malika mais ye mado so ke pas ça pasteur. Ah mado lo barate. Azo ke ne pas moi ça pasteur atika mobile na ye. So ke ne ko lo bango tika lo bakaka parce que azana mutu ezo sala. Ah moi mado lo ba. Mu yo beli mutu mais mama mibali oyebi. Oli c'est kana pasteur wana. Nga muna monda zo c'est kana na mi ba. To tiki ka semaine olo. Maman, le toi mercredi. À sa prière na eti dimanche. Ce prière na ye et mekika ko kota semaine prochaine na bengani. Tala abaye angonga masuna bitu na so baye makambo na bino zo baye senga ye. Est-ce que mpa gana ye am mtaliboma ikisanga mama tutu ngona na. Bagana ke am te ba maele chapwa. Ba délivrer ka mtaliboma bagana ka am te ba sali délivrance comme am. Mwana ngo maele. Mais na sebeli kana coutrement. Comme dans apostolique. Te mwana le yo bino kanisa ko ovana na château o papa tata na watongela yo. Irresponsable wana za so na mboka nini so pa kenda kanya makasi c'est pas akande kuna. Yo lina peso biographie na. Olina rappelo place outa. Batata mwasi na baza bango wana kuna bango nyoso na paka juma. Paka juma famille tata na oti. Tinde balobaka paka juma wana ebande tisuka famille tata na yo. Yo si faut vendre faut ko vendre na paka juma. Awa te. Oh, mwana ozu na audace. Obimi na yo. Oke na olali na yo. Obengi ngai te, olobi na nge lokote. Na okote la kauka po na misu makasi. Na ngena bengo forfait. Olinga to bengo benga kite po ani. Wene bi monsieur zakiti na tuni badnu sono bazaki na. Po zaki na banai. Nous zaki na fête anniversaire na bakamba na kopina. Yo. Mwana. Ngam na botao. Okay. Kosela mama kamtolo kwa nyoso yo saka nga na ebiki.
Elle est là, monte au sala mokilo nga mama na ona sala. Nyonso ko sala déjà na sala ngo. Ok. Donc yo bimi na yo ndako tata batu e. OK na olali pe libanda e allo baza na raison ce qu'on a minute o babina nga na to kanga biloko to mato kende. Donc yo bongisi la place au chabiso. Ya ngona lobby yo ko la libanda. O bongisi place au chana nga ina yo. Ko cha boite. Pour yo bimo ko sa vie. S'assurer que lelo o ata ba benga linga na ndako wana. Na sala nga ne sika na okende. Po ba benga ni bisoti. O ebite Naïbiso, le quoi il y a à se permettre à mi moni femme capable. Alobi bazo ba wana batika lingala la na ngai ya bisengweleki. Ba binanga ina tozo bima na ndako. Siko ya place yo kendaki, place à maman pesa. Azali ni peut-être na kanga. Faut ko kalmi papa. Oui, c'est no zambe. Na so ba no mambo sérieux o ça va baje. Nanga no ba bengani biso na lobby place oyo lalaki. Place à maman pesa. Vous savez que tu n'as pas beaucoup. Oza courage. Ozo la tsaka courage ba tata mwasi na yo penza. Moi no pena la tsanga ikeko na sa kinde erreur ya kobota ina famille wana. Mais kasi posa na conscience te. Oza kana na conscience te pour moi na solo. Okofando lobi mama na ngai abotinga na tata mususu na kuta na libaku tata moko bwa loko tinga atangisi nga classe akolisinga na sa nini na protéger yo te. Yo mona kapena ndeti yo e endroit ko mona liboso. Ya trésor de yo. Ne bongo mi mona kati. Po tiozo courage okenula la tili banda mwana ngai nini ezio. Nini baninga pe bazako bibi boye mwana zongi atana mwa paki mbongo na mona te mais ko découcher za mutu ali boso we mboka ba pesa kyo ya toka bola tozo atanda kuna biso mibale na ebike mwana nga lokola découcher ki seke zaki place moko boye ya mwa mbongo pesa mbongo wana toluka nakende fête anniversaire nakende fête anniversaire balala na anniversaire père et pour zonga ki 15h oyebi ko zonga 15h c'est que fête penza e futaki siko bimisa mbongo wana toluka ndako pona minute onanga na otoza libanda. Jésus, esprit à folie dans nzoto oyo, peu importe source na yango, au nom de Jésus et bandakobima, parce que ce corps est le temple du Saint-Esprit. J'envoie le feu dans ces corps, peu importe source na yango, au nom de Jésus et bandakobima.
ebanda kobima moto ekota na nzoto ebanda kobengana oyo ekotaki na matoi oyo ekotaki na miso ebanda kobima ebanda kobima ebanda kobima ebanda kobima ebanda kobima allez libère ce corps libère ce corps libère ce corps libère ce corps j'ordonne maintenant bima allez bima 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 oh nyonso ebandaki na nzoto oyo ebanda kolibere allez moto 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 Seigneur manifeste-toi esprit nyonso molimo bima allez bima allez bima bima na kombo na Yesu bima bima na délier langue na ye monoko efungwame loba monoko efungwame loba au nom de Jésus moto ekota na monoko abanda koloba sikoyo règne na yo ekota na nzoto oyo au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus azala libéré na kombo na Yesu na kombo na Yesu je récupère son intelligence ma faculté nyonso à l'opérationnel maintenant au nom de Jésus. Gloire à toi Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour la guérison. Le Dieu qui exerce sa justice par le feu. Merci pour ce que tu as opéré. Merci Jésus. Merci pour la guérison. Merci Jésus pour la restauration. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Parce que tu as la Yesu maboko. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Ma sœur Karine. C'est Karine. C'est Karine. Kimia na nzambe zana yo na kombo na Yesu. Kimia na nzambe zana yo ya kovana, ya kovana. Viens t'asseoir, ya kovana. Maman prends ton téléphone. Viens papa. Ya kovanda, la gomme ya ngona, tela la gomme ya ngona. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Maman ça va? Ça va pasteur. Oh nzambe na kana pesa yo nini? Polo. Na pesa yo nini nzambe na lola. Oh. Merci. Voilà. Toujours. Maman, love. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons un salaire. Dans les cas qui ont un libanda, comment qu'il boma. Et au banda qui ont le balai sous soutien. Nous avons bâti qui n'a pas été malade, nous avons prié, voilà maintenant le résultat. Non, non, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Tes problèmes, ils ont Amen. Amen. C'est pas grave. C'est pas grave. Oh, Nzambe na lola. Yesu va boire qu'il est so. Nzambe la la ratani barate Nzambe azanga mbeto. Merci Seigneur. C'est pas grave. Téléma, mon frère, téléma. Hein, mon frère. Mais Yesu a dit bino ma sœur, nous avons dit bino. Coupez ça. Vie n'a bino pas en colo, c'est ce qui est plus important. Donc, boya l'église, l'église est en venir mon samba mon 180. Donc, on a commis dans donc, église comme église Epra. Epra, on a soutenu pas passer trésor, mais il y a bibiro et ça on a tout et ça voilà. Hein maman, c'est quand nous avons fait ce qu'il y a. OK? Nzamba peso kimia oh Seigneur liboto eza na posa nzambe omoni mama omoni lo tena moko ndire lo mo biminga na nzoto gloire à Dieu pasteur gloire à Dieu comment il boma ko chambo mingi te ozoya solo chambo comment il boma penjozo bien maman moni place la banda sala kuna maman na mame bakata na kota na bando pangusa ndako sikoto na pangusa ndako na koti na couloir na pangusa ba chambre maman na moni porte chambre mo kolele ngabi te na pangusa na kati après na zonga na pangusa na fungola bona kati na koti shirika papa mon ngani na sebo shirika na boma na boma fiancé na do vivre na ba boma fiancé na misu na ngai. Yo go tu chez casa na olha fufu. Na kuti ala li ko tout droit. Bazi bien drapé meti a ba tie ba bilo na zolo. Na gangi. Tang no bima na sanga boye na kutani na mama wana. E bakata. Patron na nga. Uto na kutani na ye place na banda osala ko mama. Na izo ye ba. Kasi yana ko na zai bakata te. To na kutani na siko
allez ayebsinga ozobima libanda mpo keloba makambo omoni nga na esi te namoni eloko tabi omoni ka ndenge obima boye monoko no ekangami matoi no ekangami oyoka te oloba te aloba nanga bongo mais na bien relation nini yango patron na ex patron na ye na nango oyo ex patron na ye akozala nango na fiancé na ye parce que ça n'a aucun sens. C'est étoile te on a fait une étoile bon va y ba étoile na bango mais na di boye zela na to se faire comprendre tant Chérika akufi mado on est ko sala te non aye ko zwa makanisa ko sala après bongo te ezaki bongo te voilà sur ake ko luka musala mona ndako moko boye quelconque ye mo atambola akuma mona musala tinzembe ko sunga aye ko zo ebakata relation non mona ko zana ngo na Chérika ça sens maman no koyeba soki relation za te monde spirituel et tout na tout permission te peut opérer hein les autres comme ndokipe ya congolais ko kolia chinois donc monde spirituel est développé ma casse donc le problème est ça ma soeur lokola biki yenda yebi oya monaki au combien abiki nzamba tika musala inactivité alors yenda yebi makambi ya musala na uta jour uta kana uta ake musala retour na enda comme bizarre mutu yo sala azuna rappel kuna te et puis maman na pe aya ko luka et puis manu ke mona musala na ngai azoya te ni appelle le côté donc ayeba ye sika sa misala mabe siko ngana ngana yeba Chérika na mbetu na ye akoma kula ndeni et puis abi bazana ba koto na muni amuntu akufa elonga Chérika ouais sokopola solo pola te eloko te famille na balandela mama mwana mo jonde ya kubda bebu tout tika mama ou de talibiso te ba ke ya sokola na poso yo iba su makati to ya confondre na ebembe pour rien yo sokola nzamba zo lokumu bon mama ngai nazokina bilamba na sokola papa na bongama na sokola te passer à kende na ye yo ndo kende sokola ma sœur na kozonga to kokuta na on aura tout le temps de parler d'accord OK bonne année papa d'accord pour la comprendre amen papa parce que obi ngiringiri na ngiringiri na veni mosamba na roya d'accord merci bongo pasteur otiki biso libela jamais bando roya te na bando ya mama ngana bino ke église ya oya na ndabo ngana ke église oni ko contredire maloba na ngabo alimbisaka yo ozaka impole mpa na ngai mama loba te ozaka na mangala kokatakata bolokotélema na mabolingo ba église na mino bokendaka na professeur eza te omona église longa kuna topesa papa obleti nga na yo olinga na biboye ngana ona na comprendre eloko Chérika po nini Chérika obima na mbetu ya abimela ta zobaleki na ye wana la dona wana abimela ta ye na bimi na mbetu na ye Karine ki amoni toloba ke la dona na komisa ya na ye mobala butu to bimeli bokilo na yo étoile ou bimeli grâce abimi kuna te akoki peta musuko bimela ta mususu pe yo ole ba $300 na ye abimela mbetu awa mina mama poani mama na problème na ye bon ni mo comprendre nga so pesa sujet ngalo na développer siko non ngana mona relation nini mama na ebakata azana ngo na Chérika mama na bayeba na kala Chérika avant nga pe na diembeli kaka wana nazo diembela kana place bayeba ni wapi on a ba développer mon ya so on ba développer ando développer ka TikTok mo na minute oyo so to kende po ba zoba babokilo na yo to ko expliquer mo makambo ba mona biso na nga pona bala na olembo mwana bongo ba mona biso to ba toki donc moi non ndenge ke ko sokola bongo a changer mode de vie na e a luka soki moyen ezali to sur le plan oyo boye singa kasi buko le plan ezalaka na luki ba commissionnaire to teki muto to par na e ndambo ekotika la to pese aussi commence au soumettre moi le plan mo quelque part to ko to fanto ngaka na avenir oyo pour que relation e biso na ba ex bokilo na biso e katana parce que explication alors ani abe muto oteka le plan a Rolanda waya aloba ngo la forme aloba botika la nango oh muto sa kisa ba liboma ma forme aloba yo teka na koni ata un franc le pango bank saka biso ka ndeke o ko tiwa ndeke pango o kufa sa ko simikisi o forme aloba di monde entier na monde bo cheba bloba po bank sa biso biso ne tozo bank sa to sala ngo pona bien ya mado parce que ne za wana guerre ya biso na voisin ya lobi ki akenda suku na te parce que to teka le pont na biso pona banga bango vraiment na kambo on va teka o kanya venir na bilo po bamba le karate
bokangi aveni po le boso baleki ezani Essaye. esali nini moto liboma o auta liboma tanga longwaka na liboma akomaka agité azala basekele bata liboma ndenge abeti da liso moto tabeti liso yo mama o délivrance mama njo pota ex patron nao poka na report akona ezali botimba bopesanga raison bonso apoate biso na kati nini biso tomoni biso mutuka la tela mangata alobi ba etali biso na nini biso toka na kati te papa la tela mwana bonso akufa te bagezwa eko biso baburike mama eza komba muntu na loba 1 mètre fois luko kosala bien oh bande de vaurien oh bande de vaurien wana ofinganga te yo ofinginga te tofinga na biso tokofinga na problème eza te nga mutu na boto nani akolekela magaza ata yada libabe mambusala oya ngaza nga ata ofingo idiote salo espèce de vaurien mama tu peux tirer yada o de tika na fingi na français na ngala comprendre te bo buriki ndesa ne ya kikongo buriki ngai burike ngala lilika wana onde chagrini ya mona mona wana wala matata mwasi mama botu buriki la tête tourne autour du soleil le bat et mon buriki oh la tête tourne ça la terre tourne autour du soleil ya yo tête vous te et tourne na moyo na nini le ba en français la tête tourne Depuis journée, tu n'as pas de ngati. N'a pas de ngati. Ça va. On come bien. Depuis quand? Nous avons salinga grâce na biki. C'était spirituellement donc nous avons moi venu na sala makabunae. Donc asalinga ngolu. Basambeli lobiki. Basali ba prier au biki. Pasteur Trésor comme Kolandanga. Pasteur Trésor. À ton église? Oui, en église. Eh, aya c'est le prière nandako. C'est là ba prière na ton église. Ah nandako l'église ba retraite ba prière. Toujours à souka délivrance face à l'onka na kati ya lopango. Eh. Nabika. Nzamba sara ngolu. Ah. Pesinga kimia. Boni mama boni grâce. Eh. Obiki vraiment. On a biki au moins te que naza bien. Eh. Tande naza. Maman eh. Nazwi kimia. Baza bien. Nzamba senga ngolu. Ba ibisinga naza ki liboma nga muku na yebi na ngati. Ya solo. Ba violente. Na yebi te. Mais faut que hôpital. Non, yo bande ni so ba violer nga za liboma. Non, yo bande. Eh. Pardon. C'est plutôt ça biso. Non, il ça quand maman. Ça va mbote. Naïf sa maman. Sa maman mbote, puis sa grâce à mbote, puis sa pe koko mbote. Hein? Soza pour ça yo tala moyo tala. Bon, on est combien pour ça bon monta na monta ou koluka. Yo moko koluka monta oyo za ngo po yo za na valeur. Yo on dirait balati so molimo moko ya goyi obujaka te ozala na ba critères nyonso oyo muta ko kibobete la bale. Koko boyo buja. Oza na mollet, oza na cuisse, oza na poitrine, oza na opéra que soko beti pe lelo yo bakoko zo pe na léopard. Mais ozo bebisa kaka santango inutilement na kati ya ndako boye. Ngai sina lembi, mama na ope soka lembi lobi. Tukuna na kuzo relève ya famille oyo. Tant que yo mobali, olingi ko telema. Yo beta bana zo mobimba. Na lekio kamula ye muke. Nga naza foot na petit footballeur à l'époque wana tangu biso toujours beta. Dala tika. So na tana biso benaka balle zo futa. Mais lelo tangu na entraîneur. Yo beta balle. Ngene beti balle. So beta balle na ngena zwa o. Yo zwa mwana nga, o zwa tata no to ko zwa nga.
Non, que vous opposez à Corona. C'est obligatoire, et que vous avez dans la famille. Bible, les gens, tel père, telle mère. Tel. Quand vous avez cuisinier. Dans le pas, on a cassé vous, papa minga cassé. Je n'ai pas de mon voûte. Tu vas cassé vous. Donc, kabwani mon voûte, tu vas rendre cassé vous visite na kati anda kunde atika la kanangai. Ni kuna kwa mama na père. Nini ya mari? Mokili makambu. Nini? Mokili makambu. Zonga boya mari nini? Eh! Alobi. Na alobi. Alobi. Na alobi. Karine. Alobi ni. Alobi. Alobi ni. A commis délivré. Karine a fait sous libomati. Na misu na ngana sololi na Karine. Sololi na ye. Mama e mokili banga. Siko bino bobaki ke ya bomé shirikati. Mama mutoloba. Mama e. Jelana. Mama zate. Yo kutani na ye Karine ngona eta ya malamu. Ya malamu Karine normal. Nazoleka na kutu na nzela mutabele linga Karine. La donna ça va. Nini yo sakani. Mama Karine alobi. Nani? Mama Karine alobi. Karine wa. Karine. Aba Karine. Oka moko zaki mosa shirika. Asema. Alobi. Karine abomi. Libome si. Luguta. Nzambe na ngai. Libome si na mata moto. Na sala accident. Liboma Karine si. Karine normal. La dona yi. Ba yebi singa kake. Na koma ki bien te. Na yebi kutu te. Nzambe kana nzila basala nzambe ndi ba prielinga. Nde na zongi kutu boye. Na yebi kutu te ba yebi singa banomo na ngala balabala. Na kenda kolia na fulu. Bakanganga te bakanginga na zonga ka na fulu. Wana ye mutazobete. Karine na zolo banga. Ba yebi singa ta bakanginga nga na zonga ka na fulu. Na koma ki penza liboma balakisinga ba photo na ba video na kokite na leli la dona. Boni mama. Boni koko, boni grâce. Na yebi se yo kutana na nga. Na loba na makambo abi na yebi te. Na yebi te. Na yebi o grâce muta memela biso message ke yo komi liboma abi na yebi te na yebi suba te. Makambo nyonso elekela nga na yebi eloko te. Siko ye muta bomaki ya sherika. Karim muta bomaki ya sherika. Ya sherika na lamuki te. Ya sherika na to mona eteti na moya lelo. Bo Karine abiki ndeni mama. Kiko bimisana monoko na yoke basali ya nzambe basali li prière. Mais basali nzambe so basali le prière soko saki mabe fo tubile fo benga pe ba famille mutongo saki mabe osani nini? Senga pardon. Bo obika. Mais est-ce qu'on abengi biso tabiki ndeni? C'est que ça y était. Yo moni penza boso. Ah mama eh. Ngana bandana na tunya yoki mala bidi ko kongole ko ndako yoka. Suza tembe tele ma ebele Karine na tiki. Yo kana bala moko je fo ko kana ebele. Ah, Suza nana tu sona Karine. Suza tembe tele ma toki. Makambo kalinga zalaka ne wana. Na dona na yebiki. Mo yeba ndeni. Ngam na vane na ba souci sherika. Même si yo ti le lotanga ka kombo ya sherika bi ah la dona no bossa na ndenge nini. Moi bisete ki yende mtu aba. Na yebisi yo mto boma sherika bingai la dona. Poni mokile koza mabebo mobala linga bala ngai. Mobala linga botisa nga bana. Wana selio hypocrisie. Nani yango kolinga nga lisusu na munene na nga oyo. Karine tolo bana nga. Nani akolinga nga lisusu na kisha so na munene nango. Bakoma olinga ka batia skini. Parce que wana koza letitani. Eh maman. So eza yete bo abiki bo koza nani? Suki maye. Eh maman. tokende nde na église wana. Toujours ba information oyo ezali si peut-être pe alobaki na église mais église pe zo luka moyen. L'église zo luka famille na ye. Po ba yo tubela. Ngeza likamtenga soto ki église ngana obenga Karine na tuye. Azaka e pa na bango ko. Azepa na bango ngana obenga Karine na tuna église dini oya kendaki o ba memaki ye. Soit ko ba pasteur. Ezali mo kokoloba te. To côté sogia ko sa hypocrisie wana te. Po ekoza pe kande ko kwa lobika musa kimela na église na bango église na bango ba luka ndeni ya koloba soit basalisi na bokoko po bokoko pe longola ba nini ba mauvais sort mususu. Bokoko elongola mauvais sort na bongo te bokoko kutelinga mbindo te. Kasi te bokoko elinga sali. Eza milimo po mama banda ko loba alobi wa sali mo ane bon akotata na mupipi na bokoko pe baza facilité ya okanga milimo na po eza lokwa milimo.
beaucoup repesa facilité ko kanga milimo wana batiango na mulangi babwaki maman nanga étoile maman nanga depuis quand c'est bio ba jabo depuis journée ah bino ondima na bino ka batu te tokende maman ondima te pour maman sakaki na motema ne mobima yango na kasi na loba c'est que basalise na bokoko c'est que bazimo li moi chez ka bakanya na mulangi alobi bokoko te grâce kwa côté ni alobi bokoko te alobi basasi basambeleli ye basaleli ye baprière église ni basambeleli ye mutabomi muto ayi biso pa ebelo te hypocrite bon zamba hôtel wana zelongi afini lokwa kayeba sisi okoma ezaya ofuma balakani ya kokende bongo te nzamba kotelema muntu akotilinga mwana na se ya mabele soki na se ya mabele nde kotazalaka muntu wana il faut nga na yeba ye kaka il faut na yeba ye kaka avant nazwa kimia mama soki ezaki badélivre na église c'est que biso foto luka na église wana toyeba badélivre ndenge nini opiso toza convaincu apesi nako bapasteur te nga so na bengi na tuna na ngai ya oyebisani ngai Thomas. Oui, papa. Déjà, tant on a eu merci premièrement à Ndengo Yambaki appel Nangaï parce que c'est pas donné à tout le monde. Vraiment. Milliers à Bassal et Nzambe comme compliqué. Il y a d'autres qui pensent qu'ils sont plus importants que les autres, mais la commission Nzambe pour la humilité. Et là, vraiment, la Bengila qui Thomas, na sali prière na Sero Karine Yamado, celle qui avait perdu la tête là. Mais j'ai vécu des choses, papa. Il y a les esprits qui parlaient parce qu'en dans le bas oui. Dieu a fait grâce que à lobby makambo na yoki na monoko moi na mwasi. Papa, les diables existent mais Dieu existe aussi. Amen. Et moi na mwasi na zobete langa lisolo makambo ya mobile na ye parce que na belle famille na ye ba ebi ke yem ta bomaye. Abomaye qui peut-être azaki na mobali moko boye mobali wana mutaye ko menacer kwa bomaye mais la fille est innocente papa makambo à vivre na ndako wana et la dame par rapport ya ba monde mystique na ye yango esalaki ke akomisa ye baba mais maintenant elle ne sait pas aller se justifier na belle famille na ye parce que personne ne la comprend mutozo comprendre yazate et c'est elle maintenant qui m'a dit que yoza pasteur ya bandeko wana yango na mona ki les loups entre eux ne se mangent pas. C'est une responsabilité que le Seigneur nous donne ya kokangola kokoti c'est un peu lumière na makambo na lingaki baloba musapi moko esukola kelongité. Alors même lorsque Jésus a envoyé ses disciples il les envoyait des années pour essayer comme moko ko faillir moko ko télémisaï. Alors je voulais à ce que par association le quoi yo yebi libo tawana to sunga bango. Et puis, tout l'axabango quand même innocence, il y a moi na moi. Elle souffre, papa. Kobongi sa mobali et belle famille bazo victimisé yo donc na yebité. Bazo bimisaye le ko la responsable et pourtant elle est innocente parce que les esprits où est lobby na moi si wana papa. Okozwa idée. Et puis les règles que j'avais commis na filma qui ont été fait na filma tapona l'axabango. C'était quel jour papa? C'est avant hier. C'est avant hier. Et elle a parlé, gloire à Dieu, pour abandonner le basouté. Mais maintenant, dans l'ingaki, au solo on a famille on a moyen au mon côté en contact na bango, tokango la famille on a. Parce que comme cet esprit côté déjà aux affaires, bako risquer de perdre le bateau. Exactement. Mais après si nous avons merci papa, on a pu na yoga kayo. C'est pourquoi je veux te contenir. Merci beaucoup. Nous verrons pour nous. Tout ça, nous avons pasteur na biso. Nous avons mon kayote. Donc on a mettre un peu circonstance. C'est plus tout coûte à nature sur la macamba. Amen. Donc on a un problème de l'homme. Je suis d'accord. Oui. Non sur le bi. Il y a un peu ça programme papa. On a ça na simana yo. C'est quelque chose. Il faut battre le fer quand il est encore chaud. Na kolinga to salango le plus que possible. Tout ça le plus vite parce que le monde des ténèbres est organisé plus que même le gouvernement congolais. Pour biso sombu les bêtes au monde mutabimité mais le monde spirituel est fonctionnel. Malamo yebisa bango, on va créer un terrain ou soit un programme. Moi je viendrai pour ça. Problème te loko la paix, tout ça na programme on a bango. Fallait que tout coûte na lelo. On a mon est si le colo ça bien té, le matango bête na tongo. Biso bango bossa na programme.
donc soki lo tokuta na bango te donc c'est que lobby tokuta na bango na osangisa bango to sola que tout bongisa programme comme ça ngana obenga auto to ça ndenge soko bengi en tout cas na osala tout pour na yebi que l'église ba niveau yate le mieux serait biso tokende vers bango. Papa va comprendre que le diable va aveugler les autres, il va créer l'incrédulité, mais nous on doit aller jusque là-bas. koyebisanga elo te yaya nabie mpona olingaka kotia misapi na moto ndenge badelivre oyo nabie mekana koesike biso na kati ya liboma banomona ndeni onomiyoka ndeni na kati ya liboma sikoyo nzambe asali yo grâce lelo ozwi délivrance yaya ovanda na otobusa na mama basherika il faut la prouver innocence sikoyo ntango prouve innocence na yo wana innocente na mambo nyonso eleka na sikoyo ndenge amemaki bango kuna après yoka te Cardozo gloire à Dieu bamakambo nyonso na be liboma na se bamambo ebelebele et nakutana bata mabete bato basalanga mabete na yebite so bato basalanga mabete oyeba te yo na kati ya nini parce que na banda tambola pe ko banda za la pété donc je sais pas mécanicien mais problème nanga ezaka que maman wana nzambe fasukisi toke tokomi tina niveau ya chambre onga na mona sherika ya olala nazo kombola na kote na chambre msuna baluka na tabo chambre ngo polele ndelo ko epusaka nga na fongo la chambre wana ngabe aneza polele boye na bongisa na fongo la bona mona sherika likola mbeto esa te ke o babetela kinga lisolo nga moko farafara mais toke kuna na mbeto sherika la sherika zate ba français baloba toute vérité n'est pas bonne à dire hein biloko mususu esalamaka mpona komona me mpona koloba ngo te biloko mususu esalamaka mpona kotala me mpona kosimba ngo te biloko mususu esalaka mpona komona me mpona koyeba ngo te yoske oyo elo esalaki eza kolekela mayele te kolekela mayele te yaya oyo omonaki ntango expliqué pasteur asala imposition de main c'est que déjà important esengaki te ke nokoyesa famille ezela te il fallait parce que il fallait ngo bomoni sherika lelo yo maman na bien zo poursuivre pour la diffamation po yo okosi ke mama wana mutu bomoni na likambo aboma sherika na yo atie na mbetu eza déjà mensonge pourquoi parce que tant boke kuna bomoni sherika na mbetu te bomoni car le même lit la même chambre mais sherika na kati azati so ba asaini asaki mo we a faire déplacer mo we mutu ni na ngasa vivant na mo we na kata ndako ça soloté dozo moni likambo si s'agit bakanganga na bandela osamba pona ngo je préfère yo na mono mais oh c'est important bino nyonso bo comprendre que ngate mna boma e mutaboma esa mutu mususu mutaboma sherika il faut maman wana batu ba comprendre que yende mutaboma sherika eza ngate akola tsanga berte likola mbongo na likola bozui na ye ngai na za la victime non makila nyonso ya makila obebisa te makila nyonso ya makila osimba te comprendre yo na mono liboma wana nde oza ndeko na nga ya mwasi soki tokomi ntina baniveau oyo otali ke ya ndenge azalaki na ndenge nakomi siko faut kumisa nzambe makasi et puis il faut se donner kutu makasi na prière nasala mama message na WhatsApp natinda nasi aya mbango na mondo liboma na ngo banda bokila étoile WhatsApp nasala kaka obikono tika mama wana na mambo aza innocente ayebi elote yaya omoni yo kimisu makasi no toko ezali boma timiso ekufu yo to na chance simba mkwalelo ngana ke beta gaza na mutabela liboma simba mkwalelo mama na boka ngana beta gaza na mutabela liboma yo mama mukie ngoko sanga na beta gaza yo mtu mona 2 mm belebe ngake beta no gaza merci mais eloko na koyebisa oyo yaya bamamaka mosusu bimanga na kati kolinga kozwaka le devant mamaka mosusu te sherika afamille na yo te abala o pe te apesela mbongo après d'autres te ya d'autres te ya fiançaille te ezalaki kaka kisheri incident ekoti ecréé oyo ekoki kocréé lelo nzambe merci quand même ozongi yango nayebi te nzambe merci parce que ozongi le coup zongi biso bandeko na yo peu importe mamna biso de kana famille on t'aime tolinga kayo to na poso ozala en bonne santé ozala vivante
Toi, on a posé un massif de problème, nous qui subir des conséquences. Non, on ne fait pas de cela. Mais on a bien nous avons déjà à Kangolu comme boy. Au de la vie n'a été trouver un autre mec. Au sein de la vie n'a été à l'aise mon colo va comprendre vérité. Un jour va comprendre vérité, un jour on a merci Seigneur, on a fait action de grâce, on a continué vie nanga. Mais le colo n'a pas vérité té à makambo. Activez dès maintenant cette cloche de notification pour votre abonnement et consommez sans modération.